Mbote ya mingi na bandeko na biso ya poto. Bandeko bomoni ndenge na bandi na lingala, donc na kolobela na lingala. Pourquoi na lobela na lingala? C'est parce que na lingi communauté congolaise, angolaise, brazzavilloise bayoka oyo na koloba. Bandeko namoni batu ya Angleterre na batu ya Allemagne balobi na nga likambo oyo babiki no likambo oyo betele yango sete ndeko na biso, parce que tomoni poto oyo tozo comprendre lisusu te qu'est-ce qui se passe au juste. Lelo na kolobela likambo ya bana oyo tozo balisa na poto, bana to boti na poto. Bandeko tokomi na presse moko ya kobalisa bana, presse moko incroyable quoi. Okomona moto asaka na posa abalisa mwana parce que moto se abimi alinga bana mwana na bango. Ndeko bandeko na ngai biso nyonso toyebi ke poto eza pasi, toyebi yango. Mais soki tozali reconnaissant que poto ezali pasi, mais pourquoi tangu ozobalisa mwana na yo ya mwasi olingi mwana na yo oteka ye oli obalisa ye biloko na poto ezalaka cher okokosomba te, otie yango likolo ya mwana na yo ya mwasi po babokilo basomba yo profite. Bandeko bana tozobalisa lelo okomona kaka aza na 21 na 22 ans pardon, mwana moko ayaki alingi mwana na yo. Tango mtu alingi mwana na yo olingi obalisa mwana na yo okomona na sengi 10 pièces ya spare wax. Okomona asengi yo fubela nga costume, feza la costume ya Versace. Mais depuis quand Bokilo abani ko spécifier costume ofu basombela ye. Tant oyela nga soulier, il faut na DP, il faut la soulier ya kombo, il faut la nga moko ya Weston. Mais soulier ya Weston yo moko koka ko somba yango te, okoko kopesa 8000 livres te soki 8000 euros pour somba paire ya soulier. Ozebisa mwana oyo abandi mosala sika alingi mwana yo ayela yo paire ya Weston. Mais bandeko na ngai, pourquoi égoïsme na mauvais cœur ekomi na niveau oyo? Bandeko yango lisolo tokolobela lelo. Bandeko na ngai nakende muke na mboka Allemagne et puis na kozonga na Angleterre. Bandeko ya Allemagne eza kaka bino te. Bozomona masolo oyo na Allemagne oyo ekomi ke soki moto alinga balisa mwana il faut asenga nyonso oyo ye akoka kosomba te atia yango na mutu ya mwana. Bandeko kobalisa mwana eza juste un symbole parce que mwana azobanda oyo aye vite. Esengaka bénédiction na mwana bo bénir ye mwana akende. Ba para boyeba ke mingi kobalisa mwana ezalaka perte ya famille. Donc tata na mama bakosala perte pona mwana na bango. Soki mwana wana pe asalaka okomona ta mususu ye pe asalaki mo économie aye pa ya baboti apesi contribution papa tala nazala mwa ndambo naza nango bosangisa na oyo ya bino po bosunga mpona fete na nga, parce que ezala mabota mibale fu basangana basala dépense wana mpona fete na bango. Alors tango bino bolingi ke boteka mwana orke libala ezali nzela ya molai. Lelo bakobala mwana na yo bino ba parents bokolemba kolia te parce que de temps en autre bako visiter mwana na bino bokilo tam susu papa moi transport yango, papa nasombaki bino mwa cadeau, mama tala mwa kimuta nasombelaki yo. Alors libala baliaka mokolo moko te. Tango ozoko balisa mwana na yo amwasi benir mwana na yo akende kozana makanisite ke non osenga bango 6000 euros kokakola te
ndenge to sengi boy 6000 euros 5 subo lilo de libala ngo tika na bino yango ndenge libala moko to kendaka na Crystal Palace kuna na Angleterre bokilo ayaki asengaki pere ya soulier ya Weston atomboki subo likite bokende na bino vraiment mwana na yo abali oli ozana esengo mais tu insistes il faut ayana oyo il faut bayana boy soki bayena yango te alors malamu kutu libala yango ezala na yango te ça ne se fait pas ezalaka te hein mwana wana yo ozobali aza na 23 ans kolamba kutu ayebi malamu te bozwa kutu tante bolakisa ye propriété kutu bolakisi mpenza kutu propriété oyo ya nzoto na ye moko kutu na bolakisi malamu te mais lokola mwana azomama liberté wana ya poto ya kobima kokende kuna bacopain azwaka déjà mibali azwaka déjà ti kutu akomi no fois bala mais elinaki 23 ans ntango okende libala bosengaki biloko ebelebele mwana mobali akoti baniongo parce que mpe bolingo ya sika oyo ayebi na ye valeur te aza na esengo kaka ya bolingo oyo azomona mikolo wana na nzoto ya mwasi oyo amoni sika oyo nana ye amesana nango te omona kaka kuna bakendeki mbongo ya moya salaire ezokoka su te parce que soki bazwi mbongo fofuta baniongo na defaki mpo na libala ya mwana biloko ya mwana mbongo ekeke tabisa mwasi ke nomoni naza baniongo kofuta ifoto ozala mwa 5 ans nasilaka 5 ans okomona mwana abandi komanke mobali mwana akazaki bomengo soki obali kuna okei okuti bomengo komi na baposibilité kosoma voiture ya kokabela bapara nzoka nde ezali ebandeli ya vi na ye bandeko oyo tozoloba yango na tina po tozomona yango oyo tozomona yango ezosalema libala esalemaki basengaki basapatu ya kombo le mari se débrouiller a se merde aki kosomba yango aye kopesa atikali na badete mpo kaka bala mwana mwasi oyo ye alingi après ça libala na bango ekoumela te ye moko kuna deja bandi kose prendre ke no mwasi yango kutu mwana yango azala propre te na ntango kutu aza kosala boye te mais c'est ça la différence soki aza na pa ya pa na bango aza na temps ava abima amibongisa ye omona elengi ya libanda mais soki akomi na ndako na yo bandi kolala mbetu moko kolamuka ntongo ti pokwa okomona kenda komaki tikenda na sokoli te parce que aza ne fainéante moko boye obandi kodécouvrir ye komi ye mpe abandi kodécouvrir oyo ye ozali oyo ye azali koyeba te lelo oyo bana oyo bozobalisa bozoko exagere biloko oyo bino boza kosenga surtout bakongo bino bakongo tozali na culture moko ezali ya respect bino boyebi kalolendi teka nako mwana bo seka sopa lukuba mene lusindikili mwana luvene tsambuko mwana bo mwana eto ndao sopa luvene tsambuko mwana bo kuna to kwende ngeli yako watika longo lwako luzingu lwako yetoko lyako lwina vani ki mwana ilongo ewa eno mkuna lombe mnabo enzaka sifiti kala zitano melibala ni ubona kino tata senga ba 5 costume apesi na bakombo ya costume bosombela ye apesi sapatu apesi na kombo ya sapatu bosombela ye ewange nzimbu salange nge ki kuma kusombela yo nzaka ko yitsapatu wabo nzimbu kaze na pasiko ewato lombe nzaka yitsapatu to bani ki khumbu enjo na mona yakala to sope mwana ko inketo yani gutange enzimbu bo yani wena ngenti kutuka ngenzimbu wena bani ke ekhumbu nzaka yitsapatu ikhumbu zawo ikhumbu zenzaka yitsapatu ikisekyo ko bo kinguri kyokyo yo intindo ngalo sasukileno engudi zeno afakoluta kuna longo nga enda yawo iuna afa kwa sopela momo mavanga mambi ntima mbi bonyo kola bana ya batu
yanga na mabala pe ya bana mino soki kei eza ko umela te parce que bana mino baza éduqué te boso balisa bango très tôt bana wana ba prendre absolument rien bazwi na ba pensée moko imaginaire ya poto il croit que non poto yango osala te et ko éduquer yo ka bo de moment à l'autre ou apprendre ni surtout mais non surtout c'est pas comme ça. Il faut apprendre yango na batu oyo bazana expérience donc c'est les parents qui doivent le faire. Ba parents lelo bakomi na lokoso kako na mbongo libala bomseka na ba moteur libala eza awa ote biloko ni surtout il faut que ndiki sasa il faut pesa pena mbongo oyo to ko foutre l'avion pour biloko ndiki sasa. Oh mais dis ça n'a pas de sens. Ndenge ni bosenga mbongo libala bosenga 5000 euros. Ça ne se fait pas. Hein? Bolingi boso ma voiture na kubalisa mwana wana ko teka mwana. Kuna mwana ko kende mbala uzala banyongo boso kuna libala ngo mobala ngo amonite o ye akana kina mwasi. Yangisa ko bomo mobala. Yangana bobo ke no bana basako bomana. Inimité zokota mingi parce que biso zo créer yango bana tozo bala bazali préparer te. Batu Alemani. Pembele kosi. Mulanda uninanga muda mutu. Eno luninanga kuna Alemani. Makina kuna Alemani. Mulanda luninanga. Mukuna teti ngeni nange dioko. Vose sope se mwana. Kutiki mwana ko. Kansi ulande kikulu. Lombe dimbu. Ntini tupangi lange kubata. Kansi kutiki mwana ko. Nateke mwana nsumbi ka mwana kudiaka ko diojo diamri dito natenkanu yakana nakavali kise zingi mwene vo ndio insumbi kafitu kupangile diaka momo izolemo emono ewa mwana bono yango teka na yelaki nini yango somba kinga ewanzi busedi yako topa katoma na nzimbu zama eto nzimbu katomako ngidi akavange mama imoni nzolelemo emono ekwako na nzwama. C'est ça. Ba parents botika bizaleli wana ya koteka bana bolanda kutimi na biso na Angola kuna ndenge na kuna na Angola ba Congo bakoma kosenga $500 ou $600 ndenge na ngena ngako kuna na Angola mbongo ya libala mais c'est suffisant. Iko kana yango ngai na mona tango toke na Congo bande kumusu babala ba sengla ba mbongo libala te tata lo bika ngo luenda lo wuta lo sasula lo kola lo siama enzimu zelongo kidia kwa manzimu zelongo ko parce que ayeba geni digeno asa na intérêt ambongo te mwana ka za nesengo chaque fois mwana yako kanisa ye mwana yako kabila na ye timo kolo yako kufa timo kolo mwana yako kunda ye mbongo ne libala soka segba pesi yango za combien akopesa mama na ndambo apesa baleki na ye mbongo ngo sili na utafuta kutatira kana 10 euros na poche donc amona gene tina ya mbongo yango te soki boyembo bopesa ka biloko bopesa kana bakazaka wana bane bapesa kana mama ziba bimbunji na ye sili nango nzimuze longo luyeki kwani luenda lo uta lumbulu lenda wana si amoni bakoko na bakoko basi bakoli amoni kino mwana neza nesengo tamusuku ba yele mbongo abi aleki mbo lubangizo nzimbo tamusuku to lena ete apesika ba akabeli bandeko ni abasi bandeko ni mibali esili nango pokaka mwana ye aza nesengo mwana ye aza lerez awa na Angleterre kuma ndenge moko okeni libala boye bayebisi ko facture to sengi 5000 livres mbongo libala okomona ba sengi 8 pièces ya mama. Mais comment vous pouvez demander 8 pièces wax hollandais? Yo mama na tayu tata wana tango obalaki mwasi mama ya mwana wana yango biloko basenga kiyo na kuna libala moko zale kuna tata bokilo a 5 kaka baye la ye sabota western soki ate bokende na bino aliye kutu abundisa
tata ya mobile ya mwana na ye okende kuna bima ndako na ngai soki bokoki te bobima ndako na ngai wana na Crystal Palace. Ce n'est pas possible. Wana bandeko na ngai ekomi lokoso, ekomi mauvais cœur. Totika ba makambo ya bongo, tozala na bolingo ya solo. Tika mwana na yo akende abala abanda oya evi. Soki ba yeleki o costume, bokilo na yo ayebi ke tata ya mwasi na ngalingi mwasi na ye, akosona tata ne costume ya kitoko. Akopesa ye, pere ya soulier ya kitoko. N'oublie pas que mwana personne que non papa na ngalinga olata boye, te somle plan ya boye. Donc mwana na yo, il est là pour te défendre parce que aiba qualité na yo. Akolinga ke non pas seulement eloko moko eko sepelisa yo. Alors okende ba somba ki yango, pour ça le plaisir. Mais tu n'es pas obligé que non sabato oyo ko ko somba te. Yango ya sombela. Mais ce qui ça nango tellement facile, mais pourquoi ko yo to so ko somba yango te? Donc comme ce yo mauvaise volonté, donc c'est la mauvaise foi. C'est le mauvais cœur. Bandeko toza ko betele yango sete botika bizaleli wana. Ce n'est pas dans mbongo libala ya mwana yo ko récupérer te. Parce que soki osengi biloko ya bongo, alors epa ya mwana yo tina okendekeza te. Parce que so teki ye déjà. Leonardo Nzolu Vonda mkona landi winanga. Lumbu sopi seana kutekiko kasi lomba kake dimbu. Tuana ni Kongo iuna tu sopi selangeana. Mama Maria na Strasbourg mkona landi winanga mubani kangina ngelongi. Engedi akapange unketo irmau Leonardo Nzolu Vonda pange no unketo kalangu Paris. Lumbu sopi seana mama kuvali kitalu zezingi kokasi lombe kake dimbu kasi ekumavo mwana elongo nzilanda kamake lumbu ki mosiko kasi ubani ke tambo koana kuwa kwenda longo lotoma libala biso ba Kongo zelo kola oyo bana Bible ko longola te ko bakisa te mingi biso bana ni Kongo zali bongo mutamakina kuna lemani mama Inês itoko dia ko pastoro pilagende como Sebastião pilagene pangyam kazi mama Inês pastero simao togo kuna Alemania lwena kambie kando na bani gelongi o watu inangi ku França manu Afonso keva kikita mukana bani kina ngelongi mbutama eno lo vita con toto lo vita ko luki muena mo no kuto leke kwa mageni na e mo mamu itoko na tele a itoko na bobi ko eno ye longo gele mo mamu vu mamu ito tele a to maluvunu lukambi kansi itoko lutela ma itoko lutela malu mageleka kalondi teki yana ko kasi lusi chambo kwa wano kwa watu wakuenda longo lokala lombote lotoma longe mwana kunzo bosi lukunsindika kunaka kuenda kendi finga tukubo tatara yoka zana iloko nini mama na yoki ngandi momo kama vanga metoko pastor Chimba na lande mbani kangina ngelongi manu masivi irima ushora kizeko ko makulitwa boba mambitwa tele ya irmão Jibril zevo ikikulu kieto
Leonardo Nzoluvonda kienga kituya kuna baginda ngelongi toza kubeta sete mu mabanga mametekeana luyeki eno luline kulemani bolotomona ka bonzi muzikalu kuna nitu mwana zituka malutadi mukamba nginda ngekanda o olobaki te oteaki malamu te na lobi yangoyo batu ya Belgique kuna panya mabeto kelenge bwandi lange mambo na mona kaka po muteke lange ana katuka nge domingo jubetikele kuna Belgique mukutela ngina irmão Vasco ntekelo so baluvwalu ani kule Mampasi na Paris Petit ozongi blessing ozana bana ibele ya basi kizolile kwa makobo tata kulutu yo lombenza ka ikumbu sapatu na kondimate parce que na liboto la psiza la kabongo te nazako loba Debacho Petit na Saint-Étienne ngai ya na zoloba na bino na pesi mbote na libota nyonso ba oyo balandi ngai Panyama Soleil kuna lemani nketo ikanda dia ukulu kimbote kieno Irma Esther na Holanda kimbote kia kupangi nketo o na loba kite na zoloba Loto Masala Lumbu Gembote